pour un défi contre Ngamoko. Donc non quand ça m'a moi bien. T'as chiffre 9 pour les chiffres où l'équipe a chiffre tout n'est belé. Donc voilà parce que faut na ça la paix non musique ils en a quatre on fait ça la bien mingi. Donc déjà défi mon onga mon ami pesi na luka na ça l'effort ya ko luka ke ça la bien quoi ya on monite aux la ngotan. Mama yo 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 fungolanga fese na kote belengo mbo japonais bilambe bele yo chaboy. Donc voilà bana problème makasi yebi mikolo banimateur likolo bazara sous-traité ba fait na so bele batutu kaluji batika na bango batebele batika lelo koma shomi na ngweri mtana charge mama yi omoni baloko tiyo kateletre yelelele ababakisi Ishimshi Fabrice Ngabananga Bandego Facho Masele Sergino Oyebi tunangani Ozan babilo mo boy lora ba ma pipo ba Bercy babilo mo boy Olanda bango tonde c'est bon alanda mutute ngana tambo na idéologie ya Robino Mundi bundenga tambo sangai na kino na mona animateur ti ngona Holanda animateur na Roland. Et ça l'a bien, Blaise Zebele Mobobo, Ramsi Gaillard, le géant garçon de Paris, Mono Longoli chapeau. Zebele Mobobo. Ouais, le grand porte Blaise Zebele Mobobo. Taro Pangousoma Banda 3e et c'est moi. Donc Bango c'est Bango Nabiboy. Na mono na lisua ozande kwa Bercy tonde ni jamais de bota ma famille moko jamais na zala Maréchal zone liso na ebite zanini eza pentacle tombo eza ouvert yo Bercy pentacle yo pe pentacle siko pentacle ngo zanini bon moni lolo l'église za la raso qui na catholique au moins tout le monde na chapelet o le bagay ira mkolo chapelet wana te mututa na droit za na chapelet yo na kabuya baba ndeko te moninga itala kabuya sonné mutali bomanga ozande ko vraiment yozo benga kabuya sonné te wana donc omoni ba mission so Afrique obimisa ba nias na obike ba mission so za ba fixa ba leader na bango mbongo nanga okima nango kenda libelo na selago libanda bazoje molega mama mira jonele vazomonaka ale bendana pusana Bonjour chers internautes, bienvenue sur 3W Congo Vibration, votre site d'actualité. Si tu es Pessara toujours, d'actualité Pessara toujours Makambo. Donc comprenez, je suis en plein studio. À toi nakata studio Ndiaye RTNC2. Tu es place artiste Nabiso Robino Azo frappé donc. Après avoir Baborwane Bima Kisko chiffre 9 et Zoya. Yambo Moninga Naza. Après, animateur Rosa Mikolo, Moutana Baton, Moutazoa frappé Mikolo Chomi. Après tout développer cette émission, je la dédie à celui qu'on appelle Didier Chombo, Petit Jésus. Talara yena mwasi na joli Chombo bakokisi 1 an. Donc Moutazo maltraité dollar Mikolo, Didier Chombo place aux alliés, Babik Salam dans Chomi Boni. Pepele quand journaliste Mboga, Léli Koufa. T'as maltraité dollar dans Didier Chombo. Didier Chombo. Petit Jésus. Ouais. Dans la G Mikolo, donc il y a pas. Rose a peu problème na Western. Donc bon bah entrer l'équipe belé bah sortir l'équipe belé boni Saoudi. Te Saoudi Pepele naebike nande mogana yo. Taka na koma kalate petit à Didier Chomo. Petit frère Jésus donc voilà quoi donc tout est bien quoi. Tout le monde on a rata studio masolo zandel. Te masolo la Pepele Mikolo yo ebika ndenge zalaki bat babini yo bat babini kumbaki mbiko
bat balongoli bilamba bat basai ba mambebele na minute so ko to na studio tout un système à chiffre 9 donc à la minute bat bazo chiffre 9 ils a kalaté album au pour attend au mutuko album te pour ce que che o lu ba problème pamba par rapport il y a chiffre 9 tout ça ma tata ya ko saranati donc quand de besoin de générique on a ce que to boy la sous des génériques donc 4 lettres na chana no boy sikoyebi tunanga nini peut-être bato mosusu barobosana bato ba Blaise Ebele Mobobo ba Pamela Chibaka bato ba Patrick Maréchal ba Dizzy Color zongisa bango nanu na moi rétro bayoka no ba biloko no mo ya kala ya série na côté na uta toka o to sala o to sala o tu mikolo bando bandema solo pa no Vincent yeah ale no Vincent papimbenga papa love na kokende na ye ale kenaka na ye Robina Mundibu na lela ale shomi na ngweri sur data voilà na lelie na ko baluka na ye fiston bala boss Gracianza mokilie Chinore Antala ce que deuxième pesa animateur rebelle exercice yoga no Vincent Glodicia Mutongo na kokende na des fois on est pour na yoza devoir tonde ndeko na so ba likolote yoga bien tinga na yoki na ngai donc bana problème makasi yebi mikolo ba animateur à likolo baza sous-traité ba fait na so belé ba tutu kaluji batika na bango ba tebele batika lelo koma shomi na ngweri mtana charge ya ba animateur tout bazo bora likolo wow honnête na minute on a chiffre 9 faut promettre batuni te chiffre 9 bon so kaka ke bon so honnête plan bon pour appeler c'est belé tellement on plan mon robot pour et c'est pour le sabakeno mukena c'est pas l'argent qui te manque mais c'est le temps de le gaspiller ouais changa bena kota nanu na Facebook yo na naviguer dula sebile le popa le landu mokonza kabelo na Facebook fungola nga face na kota belengo mbo japonais bilambe bele yo chaboy donc voilà plango za misike chaboy donc parce que batutu ba rochara boy chana no boy charwana mo plan mususu à part Rwanda pour ba nouveauté ça la yo na yokaki te na toli opesaki nga Glodicia Mutongo redi pokoto matrai mama yo bilengi na yo ekimi nga ye mama yo omoni ba vandeli po 4 lettres lelele Jérémy Oka yango na moni Jérémy Oka place azali atombolika lobonga atimbela ete na moni ka chebo do 4 lettres succès on se bokeli batu tonde te na bokeli batu te moi j'étais on bokeli batu te ara succès 4 donc c'est migolo so totalement na ba Jérémy Oka to cha arabo te boye kaka pona bo yebsa batu mususu geno banga makambo parce que état d'esprit nous en donné nous en kata studio na kata ndia ipo kala mingi to fokota otindika makambo ndeto zano bo état d'esprit nous en donné alongolela bango na état d'esprit peneza calme ko sakana se ponga da babiloko tada to beta da yakumbaki mbiko donc na minute sonde to za donc chemin à l'aise très à l'aise très posé pour na kota ce qu'on a sakana na sa musala président sepela azonga na ndako la pongi kitoko kete shomi kafu. Voilà. Parce qu'on est 5 minutes au tout bas internet partout dans le monde. Il y a mon numéro de téléphone sur Zali, babenga Beric Mayoni, babenga yo, petit Jésus, bengio et ça la vraie. Yo des chombo so bengio. Des chombo la éviter des chombo donc. Ya na pesa pesa bambote kuna musika des chombo ya na ngana sana Luanda. Na ngili sona yo na lela mabe. Babisinga mtato kaba dollar lokwa Joana azate shomi. Frapper dollar azate shomi fo lukaga edi des chomo. A choko que ça fait 1 an ya mariage yena madame na mère na biso joli chomo sombo bat bazana bazo sala makambo. Mon numéro de téléphone ça la te yango wana pena mingi saka ke bana monde entier bozela chiffre 9 chomi na ngori chiffre 9 avec Robino Mundibu l'homme à la peau blanche mal à sang noir. On comprend donc à la minute vous comprendre le numéro contact de Yachomi Nangori Zarak 09 plus 243 09 90 35 60 94 09 90 35 60 94 ni wana mbala mo ozi Chomi Nangori ndega likolo
moto organise animateur tout bazo boka likolo na mboko on est 5 minutes au héros appelé batbana moi vitesse à western bakolinga bakotisa shomi abimisa bango po bazap ne belé ba Holanda yo ba trezege mu wala banono ndembika ba fe na biso ba igolo villa ba roza pe na rapidité à g ba yo ki batindi presque ba obima to tomi da trop tard te en tout cas ba obima po lundi sous toza lundi tozali donc toza na biso donc ba obima na bango do ba za à l'aise ba sala ngo kande po lele koma na ngo mona po ba sala ndeko mi passe mais ba chacha na bango western comme po se komelanga de logo te robino ça facilitanga western za bango so logo te donc bango pe su ba sala ngo kaka tout est bien. OK, moi vite fait ba dédicace na yo pour na battu ba dédicace na mimi na pesa ka mingi Laurent Mupala la Tigresse yaza na Paris et puis na Bossanité Chancel na Bossani pété Massamanga Glodis ya Mutongo le patron et na Bossanité fait na ngai à Mokashi Diwazi et puis na Bossanité bat ba solanga mayonnaise grand comédien Doula Sebilele l'ami des boss Doula Sebilele l'ami des boss Claire Kelembi mutunanga Pacho Masele basu yop ndeko na Fabrice Ngabali kumika donc petit nanga Cédric Fataki ya ngwana quoi tout est bien quoi voilà. C'est bon, chers internautes, binomo boyoki chomi donc abirena a des choses en rapidité à bibende à Wester. Rosala maramou vite fait. A rosolo la nane. Fait na biso wana Jubek. Fait na biso nani wana. Fait na soit Jubek ko ta dollar. Dide Shombo. Dide Shombo dans ye blague était. Dide Shombo pena na zolela. Ta chomi na ngora zolela. Ça ma miss wana. Donc ndeka to solinga na yo boye. Oyo kara singa to sola pena de rona biso porte-parole. Boni papa. Ouais, bien de gonanga artiste tout est bien mo talara no zonga ya caméra na biso zonga likolo tina c'est climat ou ya température la ndinga Paris quoi vinanga Doula Sebilele la yebi quoi tout est mingi pesa biso na actualité à groupe to e ba masole zandel ouais actualité à groupe eza bongo toza bongo na studio ngai o ba filmer déjà toza bongo en plein studio ngai toza préparer marché singa na biso chiffre 9 o je tchaba tout mitu likolo quoi vraiment yolele bana babwakisa ya komena yolele so programme ezandeni masole bimakan na nenga systématique ouais programme na biso ya coupe na biso chiffre 9 ya marché singa na biso si on peut voir to pe sinon programme te mais dans 3 mois to ozo d'abord na biso to tchango d'aba juillet juin marché singa na biso déjà en pleine forme ya la chiffre 9 ouais chiffre 9 le roi coupe na biso po chiffre 9 est dans le bloc makasi plus que ça là plus que tout est bien plus que yo 4 lettres ça ba chana nous Doula Sebilele ça veut dire toujours préparer marché singa na biso en beauté on peut ça numéro tezara parité parce que dans le monde ba Holanda yo mon numéro de téléphone pour batu bazwa moi quelques nini oui ça la bien et puis ba dédicace na yo po sur bosani mutulora patcho rose un peu problème wa mutulora patcho masele la robot ça n'a été à Dieu son petit Jésus na robot ça n'a été veut dire pour la batu tout bas la pour ça ba dédicace de partout dans le monde pour les Congo vibration avec nous na biso Jancy veut dire contacter nga Joe Gonzalo le porte-parole mignon de tous les porte-parole benga numéro plus de 143 081 820 23 63 plus de 143 81 820 23 63 et puis ba dédicace na pesina Junior Mundele Nzakomba 10 ans monde puis na vient ngai Joe Modango qui Caspey veut dire vient Junior Mundele Nzakomba Rachimulele veut dire ba mbote be na ba tout banga robino mbi puis Joe Gonzalo Normi Diamant no mafuta ndonga la veut dire yo wana chéri ba biso bele quoi. OK, c'est bon et salinga bien mo bosani pacho ngaza poso bandela ne pacho Pacho Masele meilleur médiateur ndeko ya Fabrice Ngabali kumika Clay Kilembi wala robosa na bangote Titi Sarkozy Doula Sebilele Chibile ouais les mbayo pamba sans oublier encore celui qu'on appelle Trezege Wala nonon ndembika ba igelo villa binomo boyoki nde baya ya balobi masolo balobi sans oublier encore Chancel Mbemba moi je t'appelle pas des médias moi je t'appelle le Zeis du ballon rond mutazana makambaro beti sape bakake masole ko ya na nengaje binomo bomoni to ala rata studio nda sikoyo tozo la bino animateur asika ya Robino Mundibu tembo pusana déjà to développer nga omoni tala nga bina na pusana ne pembeni na yo tembo pour des problèmes te pour la minute sur internet tout ba Holanda yo monde entier www Congo vibration boni ouais en tout cas vraiment ça semble à l'aise vraiment to moni awa lelo parce que nga na bio lelo te nga na bio mokala ikamusinga lelo na moni yo et par Robino Mundibu leader ya pembe lelo zepa na e na ebité zo salon neni une émotion vraiment si et ça l'a vraiment na premièrement zo salanga bien makasi moko po omoni na musique isa génération 5e génération omoni mon président Robino Mundibu
azoya na ba tic tac mo bezo sala ke jeunesse kende kitoko donc nazana vraiment à l'aise na mouvement bientôt to kende Dubai to zonga ba viki ça peut moi de ketch na e donc yo ega lelo mamoki dali sola Dubai ouais donc naza déjà na 4 sage pour nazala déjà na mouvement donc ngana tuna bosiko otiki Gérispire nanani parce que vous avez pas Gérispire lelo comme c'est pas Robino eza nango ngotambola na ba move tondel bon moni zanzela to luka moni musique na benga ngoza kopa diamant mota ngotsumbola libula diamant somo peso otsumbola ebimate oke tsumbola pe kotokuna yo mona profrère na otsumbola pa leader na Robino Mundibu azomemanga na tic-tac à danger ya bien ta lelo nazana bandiai o ndako munene melanga limete lelo rokoma na kata ndiai mokomi bon nazalaki déjà na vision wana po ngana koti mouvement oyo ça fait une semaine et demie mouvement répété na Daniela na Willeri awa na Kalembelembe na yaki test na mouvement na koti c'était mardi passé na bambi na test en tout cas c'était vraiment formidable c'était formidable osali yebsanga osali non yoga mingi ba Congo na yeku chers internautes donc comprenez que il vient déjà de l'intérieur a aussi déjà que panza déjà teke vous comprenez donc tempo ça likolo ça le roi ba gros bisous dans la caméra yango caméra photo ba gros bisous boyebi ke tona kinlet roya to tanga tous les yoga siko bani ba shera poto do yoza ko ba shera sala rabisi to sala bo ba ya ba sala kate ba ya pe ba sali ndeti ba pacho masele mais yoka yebsanga no yo oyaki na orchestre ndeni il paraît aux zéro leka na yo babi pacho na nenga systématique atala bi fo munanga pe aya na nenga systématique ça le gars non nini première fois kutana Robino boy ça le non nini bon ngana ya mouvement leader azaki na Luanda na Shumi orchestre tuna ba doyen na ba mobe bazaki na Angola ngana yete c'est wana leader a peno ring mon na motel Fikine na sima motel Fikine ba répéter ta ligne na ring à leader ba tubaya na ngai ba massa mo boy virus Robino aurait répété quelque part boy bon ko ngape na buka na kate na makelele na Willeri bon habité na kota na kotipe na moni ba tuba répéter bon quoi musana ngai na robomba boulot c'est quoi bino ça tese na kote ba pacho masele bazalaki wana ba Fabrice Ngaba bazalaki pacho masele faut singake ba merci belé ouais bah merci non senga ezanga ketene na tiki da ba tiki ba kilo au moins ba kilo c'est ça le mot bo internaute ba fait na biso ba Didé Shombo ba Didé Shombo ba yoka yo et ça la pe ouais le quoi disque mama au moni ba lo koti ka lettre le ababa kisi ishimshi Fabrice Ngaba nanga bandeko Pacho masele Sergino oyebi tunanga nini ozanga babiloko mo boye lokwa ba mapipo ba Bercy babilo mo boye olanda bango to nde c'est bon alanda mutu te ngana otambola idéologie ya Robino Mundibu ndenge otambosa ngai na kino na mona animateur ti ngona Rolanda animateur na Rolanda oyebi tunanga nini et ça la bien ba Blaise Zebele Mobobo ba Ramsi ya Gaillard le géant garçon de Paris ba mono longoli chapeau Zebele Mobobo. Ouais, le grand porte Blaise Zebele Mobobo. Taro pangoso moi ami. Banda 3e et c'est moi. Donc bango c'est bango na biboy. Na mono na liswa, ozande kwa Bercy tondeni. Bino bolanda na bino ga jamais to bota ma famille moko jamais na zala. Maréchal zono liso na ebite ezanini. Eza pentacle. Tombo eza ouvert. Yo Bercy pentacle. Yo pe pentacle. Ce que pentacle ngoza nini? Bon moni lelo l'église à la race qui na catholique au moins tout le monde na chapelet on ba ke yira mkolo chapelet wana te mutu na droit dans la chapelet parce que tunanga nini yebisanga ina entre biso mibale liso yo eza ya Bercy to Bercy mtasa ko chango te to so la biso mibale te jamais avec ça yebisanga na chango po yi azwa ngoshengai Bercy mtazongo seyo OK c'est bon to yebango ra na nenge ya systématique yebisanga sigo cher internaute bon comprendre gars donc ezo sala mo makambo mo bo abiye Bercy mutalanda ba makambo na ye Bercy bombela ngai yo bombela Jean-Cy Luonda ke pentacle ou te pas tombo ta panzara ba makambo mo banzela ba bilora sika ngaye ngo nalekaki na ropo victoire namoni banzele balasi bashiba mikuse soki tembe tuno bayebisa yo sawa toke sawa le elele
sentiment oyo ezalaka sentiment moko on est biloko ya mikolo oyo biloko ya mikolo oyo esala mwa bien on a bandeko tu baolanda partout dans le monde moi numéro à contact moi makambo yo yebi parce que na minute oso déjà opesi barépondre yo moi numéro vite fait ouais natambola na nga na mwa indro mo ya muche numéro ezali dans la minute oyo nasalela fesel numéro na nga ezali 090 52 64 317 090 52 64 317 wana so bengi ozinga mo virus donc à part ça moi ba dédicace c'est ça la radio dédicace to dédicace na tikelo sala parce que ngana tuna boy yo na kabuya bwa bandeko te moni ngai talanga kabuya sonné mutali bomba nga oza ndeko na vraiment yo zo benga kabuya sonné te wana donc omoni ba mission msulo afika obimisa ba nias na obiki ba mission msulo aza ba fingsa ba leader na bango ndesi ngani matera robine bonne nga studio na couper mais so mo ngana na moi ngenza propre yali yo ndimano kabuya te faut jamais na rondima e poser le côté devant ngai yebika boka dai pa robine wana ba devoir wa pesa ya miki en plus asala créer leader mta pesa ba créer donc leader robine mta pesa kabuya ba bokelanga mbongo na ngai bokelanga ye sala na mbongo na ngano peut-être yo corrigeant mbongo na nga okima nango kenda libela nasalako libanda bazoze moleka mama mira chongele vasomonaka alebendana pusana tokata na fula est-ce que cher internaute donc ça la bien la biboy tunanga nini moi ba dédicace c'est pas batutu bolando partout dans le monde et ça la moi vrai quoi moi batuna yo mambango ba pacho esele ça la moi vrai vite ça premièrement mbote na leader na nga Robino Mundibu te lungu na mon chapeau tu peut ça Robino na peut ça excuse vraiment na mon président Robino na peut ça mbote vraiment na leader na nga Robino Mundibu pour pentacle les amakasi dege to memi bango ba kosa ko to likolo juste que likolo te metona na katikati metona na jalaise. Donc on peut s'arrêter mbote la vie dans les États-Unis grand frère dans propre il y a Dadi Gimbi le grand frère sans oublier na peut se faire dans ngai Bosco Boblé sans oublier fait dans Serol qui mwanga na lemba donc Pierrot yaka mokonza dollar muta remplacer igo Tanzambi na dollar na lemba donc Pierrot yaka sans oublier Mika Mondele bureau Sergino donc mingi on le bezati na batela. Ok, c'est bon, et ça l'enga bien, et bien mbala simato so la sco bisomi balé to vandi et ça la bien bat Laura neti ba Jack Tumanda médecin sans frontières. Je respire na lemba la musique. On reconnaître ndiko na ngai, yena ko boya ita ndiko na ngai. La PC ba bonjour, ba bon du verre place azali. Ok, c'est bon, et ça l'enga bien dans cher internaute binomo bomoni animateur ya sika. Et Robino Mundebo. Tenon binicité, muna bini na bini déjà. Pour te sentir déjà, ngana mta pentacle, mta tombeau ouvert. On a mona déjà ba pona nga longo la pentacle parce que tongolo ba pentacle na mona bersi tika la ta tombeau ouvert. La pentacle bon tombeau est ouvert. Donc ba déjà na ta tombeau na fungoli boy. Non sentir bazo. Mais bino pe boira mabe na bino lelo ye ozwi vi ba moni yo. Le beau mon poya Robino erango non ndima okimate. T'es vraiment na bagarre au tissu. Peut-être oyoka visibilité ba yoko ba mono po fongama. Ngai ma na zia ko rêver placement boy kuneza ki na raso erango ba tutu ba hôtel. C'est ngai na beta musique hasard te. Ni na za na za po Robino ninga za bongo boy leader na Mundibu. Ana lumière ana chance ana étoile moni lelo yo ba vena biso ba grand poto mona ba orchestre na to mona auto envie akawana. Lelo ba moko madane te ba vina biso ba luambo ba omida ko kitane te ba vina biso ba biso ka lelo bandi da makambo te na lo ba yoga ngano na tuna ba luambo ba nano kiti yebisanga orchestre nino revaka na litoi entre biso mibali orchestre o reva yebisanga bat ba yoka te vraiment na bouler na orchestre te na Robino tokabola nanu tesengo na litoi po bat ba na Robino tokabola na sengo na ye bat batimbela te yo yebi. Ok, chers internautes, comprenez que ezaki tomo vert aye pa fongola ne makambo wa fongola animation na nenga systématique mo lobby nazaki ne dana kati na yoki babiloko bon problème hein Pamela Chibaka la baronne na bika ngano Chibaka la baronne batika yo umela 150 ans yo na mono lingi mama ba momi trop c'est que fone na peso ba momi hein
na peso non bado yo ka to banino na bandilo neti batlo passeport rouge. Passeport rouge ninga zabwe comme ne Paola Choba là moi je suis à Botama déjà na rata France monto na moi passeport rouge. Kwenda photo que l'autre. Est-ce que mto neti Vanessa la diva là où tu es vraiment le cœur. Vanessa Boyoka yemoro tombo vers azotanga tanga bakomo na bino et ça la vraie sobo bengie zo lisu ya suka lisusu na pesa yo mutu babenga ka BBC Olio l'application la plus difficile à manipuler wana yaza mwasi ya Rams ya Gaël le géant garçon de Paris na yokyo boy yendero fongolelo pe ba porte musuna ninga je numéro de pesa kinga numéro ezali 090 52 64 317. Voilà le numéro à virer sur Benginga tout sur la l'aise. Et tu n'as minute dans la studio. Et tout quand on a ta studio, tout côté et ça la vraie, tout côté, tout développé. Déjà dans ta studio, tout côté, tout qui écoute la place président Zali, tout côté on a na bata kati bazan chiffre 9 masolo chiffre c'est nenga kitoko toko tane na kati to développer tombo c'est cher internaute ndeka na bisa bino tokoti to vide na artiste libanda sko to kutana ye moko Robino Mondibu babi muto na bâton leader à pembe leader ozana makambu wa pesi lelo ba animateur ba artiste na chance to kutane atona ta studio ndiai dans bino mobomo na tozana ba Christo Park tozana ba Patrick Maréchal to solana Mondibu to ba nini azobombela biso po banzembo eleki tellement ebele ba makambo eleki tellement ebele et là on a vraiment oh lelo pe na elina solana ye il faut pena promotion ya compliqué ça élément poza pena nzembo nanga na ninga fote na sepela na ngoma to solango ndeka yo mo ibisenga keno mukena. C'est pas l'argent qui te manque. Fiston Boel, Papa Nyolok, Robino Mondibu yeyo. To solo là, Mote Robin. Ouais, Mote. Tout le monde a ta studio, travail bando qui bana depuis matin. Si siko to remet déjà ba X time car en studio. Oso préparer toujours chiffre 9 ou bien ba maramusus. Non, chiffre 9 kaka. Chiffre 9 kaka na ligne za la bien. Pour na défi contre Ngamoko. Donc on kanisa makamwa bien tara chiffre 9 pour les chiffres où l'équipe a chiffre tout na ebele. Donc voilà parce que fona ça la peke non musique ils en a quatre on fait ça la bien mingi. Donc déjà des films onga mon ami pesi na luka na ça l'effort ya ko luka ke za la bien quoi ya on moni to zo la ngotan to zo matin na biso ya usala ngo za la bien quoi. likanisi na yo eza nene oponi kaka chiffre 9 point yo lobi chiffre oyo eleki ba chiffre ebele po ba 10 ezali ba 20 ba 30 9 wana engilakisa nini te 20 ya chiffre te chiffre suka na 9 moni loko bato ebele bazoyeba te yango moni na tie lelo ke chiffre 9 bato fo bayeba ke no chiffre oyo esukisa ba chiffre eza 9 to bandi na 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 so ekomi 10 ekoma 1 0 ekomi nombre ozo comprendre donc voilà et ngai natali ke no 9 ezali pe chiffre oyo ya liboso ya accompagner biso ba être humain na vie 9 mois na libuma mama na yo o se former yo moko o mibokoli yo moko o milesi yo moko ti obimi na mokili tango obimi na mokili komi mutu bato nyonso mutu a leta mutu nzambe mais na kati kuna ozaki mutu abatu te mutu ya yo moko o vivre yo mozo fort c'est former yo moko on se comprendre pendant 9 mois donc voilà secret na yo ezarani ni po depuis au longa maison mère depuis banda ba plan banda ba makambo nyonso simba kaka mais alara esimbi apotiki osala bon point non ezalaka dû à moni d'abord travail il y a kitoko ya bien de sala ke makambo simba comprendre kotika ndongo lobi sala ke simbi otiki ezalaka par rapport ya moni na mboka na biso tous ba artiste belé mais ba producteur bazate biso moto ba producteur am na biso moni musique ça demande de l'argent ko ça la promotion est vraiment bon pour mon ageta musu nzembo na yo beta na radio na TV na mois moko et ko lia $2000
hein 2000 pour promotion ezala bien na mois moko. Parce que soki ça promotion pendant 6 mois combien une année kende tamsu ya titre moko pe kaka on se comprend donc voilà et yango mona ke na boya kata mususu kotika lesika moko po ba ona bimisaka ezaka juste ba titre promotionnel les albums té les AP donc maxi single moko boete les juste ba titre promotionnel o est important ezali album yango ona salaka yango moni que tozaki na tout est bien to yemba mona chiffre 9 tozeli sinon tout est bien pour ezali album to yena vite fait sikoyo to misela ba to coffre moko boye o ba osomba pe Robino Mundibu banda na baningo sala makambo bien oyo zo kumisa quoi donc voilà oui bien ngana tuno nini parmi ba chanson na yo erana chanson mona raso ngamoko so na fandi boye na yo kango na mitu na Robino bayibaki bakotaki bayibi ba plan ba bimisi ba beti et puis ezobeta sans ngapona na habité est-ce que celle là qui tout est bien promotion non tout est bien ma chanson tout makambuto mona na ezali ba titre promotionnel comprendre eza ba titre oyo et bando eza promotion album tout est bien pour nous là que ça va tout est bien et oya ezoya et ozala boye donc voilà tout est bien ça album donc e bima na nté donc ba kanisa que tout est bien bima et bima tout est bien koya donc 9 chiffres appelle tout est bien appelle 9 chiffres donc voilà donc tout est bien et bien dit dans 9 chiffres vite fait compliqué Hollande pe compliqué ça ba titre promotionnel o ezaki na kati ya tout est bien tant tout est bien ko bima ne ba yo mona sko ba titre promotionnel nyonso o ezaki ya tout est bien mais 9 chiffre 9 oyo etali compliqué te etali yeyote etali kumbakimbi côté etali logo etali ka 9 chiffres na ba titre na ya sika na ba générique na ba rumba na Touro Sali appelle et artiste me soutenir au Salaki dernier pareil passé que moi Kabuyaya Abimape Abetape na disque na yo Touro muto azali to azate déjà chiffre 9 ezapé kombo groupe nanga orchestre nanga kombo non chiffre 9 donc voilà yango monique Touro na limba musicien oyo na betana bango na kati ya groupe chiffre 9 bango kaka na sala musique na bango on a moni ba pacho ba on tout balati ba polo ya chiffre 9 ouais donc voilà donc ngamona lati ba nyonso ba moni ke non osomba varese ya numéro chiffre 9 numéro 9 donc voilà o aider biso pe kana promotion c'était comme déjà ezali projet comprendre ça projet o déjà ils en a kati ya ils en maboko ya bato ba moni ke non te eza ida bien photo sa bilamba moko boye ya chiffre 9 quoi o ezali maxi single na biso donc voyez la projet yango moni déjà to bani déjà ko taboza lokola ba avant goût ya genre tenir yango ndenge ni ozali là quoi donc cher internaute binomo boyo ki chiffre 9 ezoya makambo ezoya na makambo groupe déjà comme chiffre 9 bas smoking binomo bomona ba polo ezolatama na olata polo peut-être ya chancel même de midi moi je l'appelle le Zeist Baloro ou équipe préféré pour la chiffre 9 ezara na cadre promo bino tout bolinga Robino Mundibu bosomba bobenga Robino Mundibu pona siko bandeko na biso o bazaza libanda bazape na posa babima genre dédicace na chiffre 9 baro sandeni et komida na suka to babenga kaka batinda masolo ka ndenge zala non disque comment na suka suka e bimi donc voilà dédicace eko kota pe disque le besoin qui est ici dédicace ekoti donc tout temps pour ça dédicace tozo travailler mais to travailler sous temps moulaité pour déjà calamité to aussi ça to comme déjà presque na suka et donc voilà quoi bon contacter na piste 243 89 75 32 606 piste 243 89 75 32 606 donc numéro dans téléphone yangoana donc voilà quoi donc cher internaute to komina biso aussi katal comprenez que tu as qui émission vraiment tu as qui juste un petit interview tellement dans la studio il est aussi fatigué donc depuis le mat donc Titoro Massoir toza karanaye moi quelques dédicaces na bandeko bazolando partout dans le monde
Non, na pesi kaka bambote na Oscar Lebo na Switzerland, Fantasme na pesi bambote, na pesi bambote na Paulin Bwanga Gaz na Gaz ya Mireille Diamarar et bambote na Giras Bondo nationalité belge, Landry Fouti Lanzamba Kaluka, Banzouzi garçon de l'X bazar ensemble, les rois Kouzibilele, Patrick Bitembo de Conventry. Et donc na pesika ba mbote na batutu na ba oyo tamsu ba kombo nesi ba Christ Tupac Fondation Lisuni pe Kalamingi ouais Christ Tupac na pesi ba mbote kotaza na pesi ba mbote na batutu oyo balinga ngai Robino Mundibu quoi. Voilà. Merci chers internautes, Robino Bolandi biso partout dans le monde, Angola, David Lutete, Baza Mopanzi, Lokolo Sapatu, et puis côté allemand, nous avons moni ba nonon de Mbika, ba Igelu Villa, ba Kokoloma, wana batunanga ya kati sotoke na bakota ba Panama wana. Nous avons Fiston Bowel, Papa Niolo, Babi Anse 4 déjà, na Kinshasa, donc Tozalangai, Yo, na Christ Tupac, corps présidentiel, na Patrick Maréchal, ton nom a Blaise Zebele Mobobo, ton nom a Ramsia Gaillard, le géant garçon de Paris. Na sepelé na ba plan, ba nono Nembika, Babika la mingité mon pote Olivier Nembika, plus un déjà Zokoma, Nembika na Gracia, nono Nembika. Trezege Mouala Wala, Binomo Bomoni Sosa Poso Bima, Awali Sousou et pas, Robino Mundibu chiffre 9. Et Kolekanango sera dans le bon. Et puis sans oublier encore côté Italie, on a kilo ngando batombo la nando beauté. Na ba fait na biso batino ba Rosa, ba maman na biso Kiko, ma papa na biso Kiko, na mère na biso Françoise. Bato basala rabile ya bien, bato basala ramakamba bien, accueil ya bien, puis si kanabino bato baliara toujours. Et puis sans oublier celui qui était derrière la caméra. Ma big garçon Moraza Bouano Raza Kitoko, lui il s'appelle Patrick Maréchal. Azalara toujours à côté à Thierry Mombaya, sans oublier Jojo Baba et le cœur de l'océan, Joël Messa, Christelle Messa, Jean-Louis Messa, chiffre 9 yango, Bossala tout, Bobima. Et puis sans oublier Babi Bango Basali, un an de mariage, lui il s'appelle Didier Chombo, Petit Jésus. Babi Moutonsa la démonstration ya dollar Mikolo et puis il y a toujours à côté à mère Nabiso joli Chombo. Ah, démonstration bosala gi na Wester et Salem Makambo na kina Wester babi singa pozo mbongo oyo et c'est 3 jours nazongi pe 3 jours nazwa kiango. Merci à toi Didier Chombo, Petit Jésus, Zala toujours à côté à mère Nabiso joli Chombo. Je vous aime beaucoup mais pas plus que moi-même.